Merci Nabilo Batubozuli Baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to chana océan du Congo bisika oto panzaka mpoke bisika to akaba Kongomani bisika oyo tozali ko sensibiliser, ko mobiliser, ko conscientiser kolongo la peuple congolais la bolema esiko to ali ko tchali tono na nzete poete tobenga yango malamu esika oyo tozali bongo kosala mosala ya Jean-Baptiste esika wapi tozali bongo basinzili pona kotelisa ba Kongomani ete ngonga ezali mabe botele mapoete bokata tina ya likambo la bino esiko tozali bongo ko mokundola maloba ya koko la biso le laboureur oyo alobaki la biso beche fuyene le seni place que la mer repasse esika oyo totelemi ferme fidèle lokola bakuka pona kozela liseko ya République démocratique du Congo bande partout au Bozali, ezui nation ya libération, ezali bobele chaîne moko oyo tolobaka bo solo la ngonga na yango esengeli pela tango na yango tote kutana ka mono côté. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso, bo continuer ko s'abonner massivement, bo kozala ka bongo de cité, pela bino batu bozoka libako ko lande émission du début jusqu'à la fin, bo continuer ko liker, ko partager, ko tchaba commentaire, ba si je suis pe ba jamais nzambe akozanga te ko pambola bino ezui partout dans le monde. Bande ko balandi wala to ali ko kena makambo etali maponami élection en 2023 peuple congolais lobby to boy glissage to boy bongo to kende na marché gauche droite patati patata to lobby maponami peuple congolais a signé yoma alobi ayaimame ayaimame to signé yoma na 2023 et sengeli mona mboka Chilombo alongwa pambate to tena ko lakisa bino ete bilaka bileki bazali ko yembela ye Félix Kanisa bilaka depuis Félix ayaki olobaki na bato ete okosala makaominene Kabila ali papier olakaki gratuité d'enseignement olakaki ete ba police ba kolia malamu olakaki ete bakosoba bampango bakozala bamituka olakaki peuple congolais akolela lisu nzala te kasi wuta yo ya Congo ezindi lisu na kozinda bato bakomi koloba vomie Kabila ke yo parce que oyo sali eleki mabeko lekata o Kabila asailaki bande ko ba congolais malgré azana étranger kasi Kabila balobi atikaki bongo ba député ba bandai kozwa soki toke na mbongo mukezaki $4,000 ou 5,000 quelque chose comme ça mais banda yo ya o matisi ba député ba komi na $10,000 ba komi na ba $1,000 yo fele bato bali ko kama ba mbongo misolo makasi yo matisi fois deux ba député ba ko sa nango nini mona mboka Félix Chilombo o kabi ba mituka la valeur ya $500 millions si longtemps banzela ezali malamu te gratuité ezali te makambo mali ko tambola malamu te tala ba Kongomani balobi en tout cas okende motauma voilà balobi balingi lisusu te yango balobi mapona mi makosalama pe bango bazali bongo kokende na ba propagande kasi akamwa bande kolanga ata ko bandima kabilo te ba pantisango ata ko bakolinga bilo te kasi botala modelo bofuli ma Marie botala modelo lelo bo komisi ma Marie mais esengo na biso ezali pa mate ma Marie lobi te nazala kaka la bino océan grâce na bilo nde lelo la zaboye pamba te ngai ndenge na zawana ezali kaka batu intoxikaki nga pona loba mais soki binote yango to aliko loba en quelque sorte malheur est bon kasi wapi lik mulompoe lelo aliko umbela la kata boloko lik mulompoe lelo azali ko souffrir na kata prison makala yepe akufeli kaka koloba yepe akufeli kaka ko défendre patrie na ye kasi pa ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi yango to alipe ko beta mbela ete lik mulompoe abima pamba te yepe ali na mosale belé ya kosala na parti SID yepe ali na makabebele ya kosala la kata République démocratique du Congo Kabuya l'homme pour sortir la biso ma Marie ma Marie babio bongi Yewana azongi wa kweli na abaru na muka na wana nani wana amatala na punda shamba seka wana bakati mkuli. Merci encore une fois la bapandi sango nyonso o bosala ki mosala makasi na komo tombolo ba parlementaire yango na pesi bongo King Bukele mbote bisiko zali na pesi bongo Tatiana Osango na pesi pe bongo Océan de la presse congolaise pambate Dorion la fille intelligente mosala oyo ya makasi to bande ko sala sur le terrain et bani ko bota mbumalango alors to lobi respect la bapandi sango et sengele boto saka biso pambate soki biso to ko so bililité pe to ko sala te bato ba komono bino te pe ba ko yoka bilote ata ko leki la betando ke kase sengele ba sale la ope publicité ya malonga oyo biso to bandai ko sala tala lelo lifuti liango ma Marie yewana ache perika kitoko alache elamba ya malonga yewana akangi ba photo bongolo biboko ba panzi sango ya komba ba limite mamabe to le kana lombango na este bande ko langai mayema ko le kalelo ezali pasi pe ma biso to lobi etumba ya ko bengala Monesco to kotika te na banzi ete ba Monesco bangona ba kiti polo ko pesa bande ko este biloko bande ko este ba bomi bino ebele ba bomi biso ebele biloko nini oyo Monesco ko yana ngo oyo yaka
totala ngo te liboso mawanini oyo koyokola ba Congomani tolobi politique wana to boy yango politique wana tout congolais biso to ali ko sensibiliser to bi to boy yango Monusco esengeli alongwa la kati ya République démocratique du Congo Monusco akovanda te depuis 97 Monusco avandi Monusco akosala eloko te e bongo biloko ni okokabela biso tango Monusco yoko kokate ko bundisa ba adversaire tango yoko kokate ko bundisa ba rebelle tango yoko kokate ba ko boma ba congolais ozali wana Monusco to lingi yo te la kati ya République démocratique du Congo to telemi pona koloba ete Monusco akolongwa bande ko nanga ya solo to fanda ki motango mokeba o boko tuna biso se bolembisi combat to lembisi te boyebi eto océan zui pasi makasi o ndeko ne ba lefaki ba bomaki e lelo la banze to ko la réunion pelobi bato mosusu ba ko mata déjà pona okende kokunda na sima na yango to ko ba ko panza pe to ko zongela to ko banda na conférence de presse ko yebisa bino mayenini oyo biso to moni mabe na tango ba rwandais ba ko devancer ba projet ba Congomani to ko telisa na bino etumba na biso ndenge ni esengeli to sala kasi ndeko ko suka kaka te na ko mitunaka ndeko telema pe na ko engager misolo na yo telema pe na ko sungaka pamba te komba oyo to ali ko kena ngombala oyo tango bango ba ko kena bango na maponami biso esengeli to bunda esengeli to bunda esengeli to boya ba député ya bolema esengeli to boya makambo nyoso ba ko sala ba Congomani oyo longo banité esengeli to boya avec beaucoup d'énergie ndenge bolo bakalo kota ili français ba Monusco esengeli ba longwa biloko ni ba ko pesa biso bali na ba vidéo bayebi M23 bayebi ADF bayebi FDLR bayebi bato bayike o bako boma ba Congomani kasi Monusco aboma ata moko te Monusco ko tangela biso ba casque bleu ba kufa kasi lelo Monusco ko pesa donini ndeko na ngai soko za information te ba Burundais ba tomboki pamba te ya de Burundais la kati ya Rwanda oyo batie bango guerre les Burundais malgré tout bazali ensemble mais yeba ke ba Burundais bali ba Bantu les Burundais ne sont pas les nilotiques donc bandeko la biso ba Burundais to conscientiser bango pour le tumba ya Congo tozali na tina te ko sana bango malamu parce que ceux qui muta sali biso mabe biso to sala mabe ngai océan ennemi à Congo na kolobela plus que yo olia kan tabatan chaque jour la Château Rouge vous êtes là pour nous distraire boza wana pozo wifi ofele mukolo ba ko katelo wifi tika la mega nenga na zaka ngo ko souffrir na banza ko kota YouTube te laissons ko tourmenter biso na temps oyo tozo focaliser maele la biso pour la descente na temps oyo ngana za na passe mais lazo ko sensibiliser ngana za na passe mais tozo kende ko tia ba stratégie tozo kende ko tika ba petit na ba place pour être ceux qui go to bandi souci la biso ezalaki unité souci la biso ezalaki unité tolingaki mwana mboka muzitu la mwana mboka Martin Fayulu Madidi basala inséparable yango musana biso lokole yokami bolanda bandeko la biso peuple mokonzi nini tolobi musala oto ko sala ezali ya mabeto ya malamu moto la bolema longbala nzela po ete nkando na ko ya nango keba yoko za moto liboso oyo koleka mbeka na place oto benga la badongolo miso République démocratique du Congo tchelanga ba peuple congolais mbote ndeko kabuya mwana mboka na ibisaki yoke manda ya batu oyo to gouvernement oyo eza gouvernement batu nyonso balekaki na copie ya Monsieur Tshilombo c'est-à-dire mutu nyonso oyo akotaki na copie ya Monsieur Tshilombo esengeli azwa bénéfice na ye pour mon que non Monsieur Tshilombo aza soutien peuple te pour mon que non Monsieur Tshilombo comprendre déjà départ na ye a ligne match salaire ya ba député wana match salaire bango pourquoi pour ayebi ke bango bato ba votaka loi ya lokuta après si bango déjà moral ba changer loi makambu ya sei wana tozo sala wana makambu ya ba comptage ya bureau de vote ya ba élection ya comptage ya bureau de vote par bureau de vote ba député ba boyango ba député bandima élection électronique ezala manuel te pour na comptage de voix ezala te alors ba député wana po bandima esengeli encourager bango na salaire na bango apesa bango alaka ki bango pour que ba député ba sa motiver ba voter loi wana mais biso to yebisi Monsieur Tshilombo biso to votaka Martin Fayulu to votaka ba député Martin Fayulu pe balia Martin Fayulu lokola Kabila na mutema mabe na ye akataka bato Martin Fayulu azui bato oya nomaka atie bango kuna lelo ya tala résultat ba pesi peuple congolais to yebisi bango boye rentrée parlementaire des alliés les 15 biso to ko se préparer à conséquence c'est-à-dire les 15 wana tango ba député bazoya po bakota na l'Assemblée nationale ba kokota peuple libanda ba kokuta biso libanda Monsieur Kabuya tozo banga sur le côté awa nde toza boye to lokola bibembe déjà o ebimi na morgue awa banga su deuxième liwate to lokola ntaba o bakada mutu akoyoka su pasi ya mbeli te na nzoto na ye
c'est-à-dire mboka na biso po ezwa démocratie ya solo, mboka na biso po ezonga na voix o esengeli peuple congolais anyokama alakisa efficacité na ye. Il faut de plus na lobi chulo mwaza muyibi. OK? Il faut de plus na lobi chulo mwaza muyibi. To lobi na yo boye. Si monsieur Chilombo constate que biso tozo sala outrage contre ye, apesa biso ba preuve. Asala au peuple azolinga. Soki azosala au peuple azolinga te. Atobenga yenani? Angelou, c'est-à-dire ça muyibi. Yango to yebisi yo. Soki monsieur Chilombo ke ko répondre maman Marie na Tchad. Alobi akotondisa babolo ko nyonso pona bato ya opposition, to yebisi ke makala za muke. Akamatana martyr, akamatana veme, akomisa ngo baboloko, po biso no peuple totonda kuna. Mais soki alobi ke makala akosi na ye. Moto na musu mwana mboka. Ya liboso pona makambo etali lamuka. Oyebi bien ke muto mayele abimaka ennemi ya bazoba. C'est-à-dire biso na kati ya lamuka tozana mayele oye est dépassé par parti politique nyonso. Alors politique tous allés ensemble Martin Fayulu m'a dit aigle Mouzitou les visionnaires Martin Fayulu m'a dit c'est l'aigle boende biso tolingaki ko leze mutute tolingaki te moko mona lokola yende tolingaki bango babale basala bobele bongo tango tolobi Martin Fayulu m'a dit aigle to moni pe Mouzitou visionnaire pamba taza la kacha vision ali ko sala malongo bakambo longo bani yango to sengi sur la Blanchard Mongomba na mona mboka devos bo continuer oya biso etumba yango na tango toko bimananzela tango toko kende tolobi biso toali le contre individualité toko bundi sa système d'occupation parce que notre pays est occupé bali ko boma bali ko assassiner na utende ko yebisa bino mboka lokola Rwanda ezana 11 millions d'habitants et boma 16 millions d'habitants na pays où ezana plus de 100 millions d'habitants allez-y comprendre on les ali insulte kat la République démocratique du Congo yango toko yebisa ba Congo mani et ngonga et belemi bientôt 2023 totika na combien 4 mois seulement yango to ali ko yebisa la bilo soki to consommer to vers fin du mois donc totika na 3 mois alors tango bango ba ko ponami biso sengeli to milengele pamba te soki to poni oya biso moto abimi et que babimi si était guerre et bandit. Et puis biso to balade ko cha moto parce que océan to ko chauffer yango et sengeli océan est déclenché feu pona ko benga na Kabila ko benga na Félix ko benga na système d'occupation to lobi notre Congo il faut ba valeur nango et sengeli ba américain ba banga Congo et sengeli ba pays tout ba banga Congo tala humiliation aujourd'hui Félix a copié Ndekolaye Lorenzo mais Lorenzo a été humilié hein Lorenzo a été humilié bato baleli président Edouard dos Santos ah bangolé baleli balobi Lorenzo Longwa to boyi yo to kopesa o mandaté parce que yo ko bo mangola malgré pas si la biso Angola mais biso to zala ki bongo oh personnage notre président personnage Mana Florence Akolela alobi na la Congo bonga kina la président danga président oya malamu président oya zoya la bekol ko pesa biso biloko soki na mayele langa ne la bana ko tanga kuna oyembi hymne national na yemba hymne national président qui tia pesinga loboko Florence Aleli soki bana mike ba kolela oboye cela veut dire Rosalie motomoko ya malamu minkoleka po mona moka kanisi mokola pesa ka yembote atelemi yembi hymne atelemi asaiba arrestation président ya pesi yembote ba surnommé président la bango Zedou tala ndenge baleli Zedou est-ce que yo surnommé ba kopesa yo surnommé ba kopesa yo ya malonga la peuple la yo tala Félix yo la ba humilier bango balobi les deux Dupont les deux assassins de la République les deux assassins les deux collabos bande kolanga ito bundela Congo et Nobato on n'a pas peur de quelqu'un. Mais il faut que tout la vérité pour nous aider nation biso. Le pays est occupé. Mboka la biso la est bali ko saccager yango. Bato bako que l'élection biso to veiller. Bato bako que l'élection biso to veiller. Pour élection ça li passe. Mais loko la bango bakangi élection. Balobi to boy so to lobi ke to sala boité Félix akotikala. So to bi to sala boité mais si ko poto longola Félix. Il faut to sala ba stratégie. Il faut biso tout la guerre na Congo.
tango bango ba ko mapona mibiso de to ba inde ko tcha ko contre sa terreur la kata République de Bokadi parce que soki to tiki Félix azwe sili alors faut maloko wale soki na Félix Sabatulay faut ba to Félix bazo maloko faut ba ta Félix bazala basamba parce que misole belé ko bima meloko moko ko sala maté pona lotili qui passe mingi pona banzela catastrophe mai n'en parlons même pas alors congolais la lotili qui la moko comment ko futa 100 000 zongona ingezali congolais azolia combien 0,01 ok congolais comment qui atteint moins $2 na ya kolia mais congolais comme la 0,01 donc congolais za mutu ya passe kolia mabe kolala mabe makamuno so mabe yango to ko senga la ba congolais tant o ezali akolala te merci encore une fois le peuple congolais pour mo solo to ko sala ndimami boyoki biso to leki la moto to leki la kobeta fimbu ndenge nzamba lobaki isa jo beta mwana fimbu beta to leki la lolenge nyoso enfin voix ya nzambe ekokisami lelo peuple congolais bazaini ba comprendre que division ya muzitu na Martin Fayulu badidi ezali échec pour le peuple congolais merci encore une fois pour le peuple boyoki lobby bakambi bakozala la bango sa sauf bile mo bolandi balobi bakozela mwana mboka muzitu akoya bakoya mbaene sengo mais muzitu tanga kelaki ala kaki bango te be peuple balobi to kozela yaya soki yaye to ebike tumbe kokoba to ebike makamba kitoko kokoba to ebike musala malamu biso peto koloba kaka l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache donc to lingi bozala ba l'homme prudent oyo boko mona makambo ya minene to boyi nguma mela mobondo to boyi nguma mela bobondo na banzi la pesi toli pe na lobi ya makasi o na koki ko manyola yango te pe ko chingola yango te bande ko langai etumba ya Congo cesse les faits ezalité notre pays est occupé to bosalaka te mboka na biso bato baza ko envie yango pour la ba minerai oyo moko yebi yango te oyo moko tanga yango la classe te oyo moko yebi ko sala yango te mais ba minerai na yo zo komisa bato ebele ba riche ndeko langai na Maroc na ba petite entreprise au kuta marocain mta sala au kuta congolais te soki congolais il faut l'investisseur mais awa na Congo so kuta chinois so lamba mikate ozo kuta chinois so teka mai ozo tika besiko ngai mwana mboka la kosala nini alors biloko lande sengeli to bundela yango congolais cheli gablo chinois cheli gablo nigeria cheli gablo tanzania cheli gablo burundi cheli gablo e ko simba kate bande ko langai bango faut ba ya na ba gros montant pour te ba investir na mboka biloko ya mike mike sengeli batikela biso okomona ba entreprise a mineno ezali awa ezaka ba étranger ba brassicole ezaka ba étranger ba mboka te pourquoi congolais ko ko sala insensé na niveau pour la ni congolais ko na banque la yemo côté pour la ni congolais te ndenge to zui bralima ezala ba congolais bra congolais ba congolais Vodacom ya ba congolais tozo makambu nyoso ezala ba congolais mais awa congolais ezala mapa ya malamu ka ya mundele ya mabe ya congolais yango to lobi tout congolais to telema to mi pesa ba valeur to bunde tumba to récupérer mboka la biso parce que notre pays eza maman na biso mboka la biso etondi nkita mboka la biso ezala bato ya mayele kasalika division yango etumba la biso to ko bundela bo moko to yokana ndela awa ndela sukisi parce que to ko kele koto sensibilisation koto to ko ke matanga en tout cas to ko yakaka pona ko sensibiliser bino matondo la kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne merci na Moïse Ngombi Misapi électrique merci la Pape Joy directeur recherche stratégique et pourquoi pas sango mokonzi parabe miso babiso matondo makomela bino ba pouramentangola no bondi ya botard de bolo itila miso komela bino mamour dangola na mokitene Florence ya matondo bido merci encore une fois la mana ngana kunya de langai merci na kunya de langai merci na équipe pour la terre merci na nga mokonzi d'Angleterre merci na papa langa Toussaint molonga na mama Elo na Florence merci na Toulouse merci na Charlie Chobo merci na Kilata merci na papa Mapassa merci na Daniel Ngenda merci na mama Jovi merci na mama Samuel merci na mama Pierrette merci encore une fois na mama Jolie pe mama na Suisse et mama Dolo merci na mon mère de Bruno na Autriche merci na mama Célestine merci na papa Nangai qui l'a mis plus 49 boucles le connaît femme pekato Jeneta Lotake Tumba merci na la Chabienne na plus 49 na Akelinique la Katangaise nanzela emine le l'océan de la presse congolaise merci encore une fois la papa
Michael, merci la papa Alfred et la maman Clarisse. Ingeta la balle en Voulouzi, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Biso tozali kaka la devise à Thomas Sankara. Toza misala ba fou d'hier pour te sauver mboka la biso. Biso tout aux l'ensemble bana kimbangu diantumunya. Merci na mapinga lelonga, merci na bana bilaka, merci na bana lelonga. Tout Congolais li passe langa inoyase en live. Toutes les manées qui passent soutien Océan de la presse yanga mo continent d'Angleterre. Toutes les mabiso banso poète totombo la bendele. Il y a guerre contre nos agresseurs. Guerre et au chassé ba Monesco, to chassé Batonioso Oyamabe, bazoya la République démocratique du Congo. Que vive notre patrie, que vive 2023. Espérons que Félix doit quitter notre pays et le système Kabylie. Tout le monde doit partir. Yangonde et Kozala. Résultat de la République démocratique du Congo, paix combat la biso yangwana. En fait, au Goloba, gloire soit rendue à Dieu. Merci la maman missionnaire, na plus 32, maman Odette, na mboka nita babe, il faut que yomoto la bako Lumumba, ingeta la bala patriage, ingeta la bala Voulouzi. Merci encore une fois, le number one et océan de la presse congolaise, Juka Am. Et merci à mon ami de tous les temps, Gino Lossoa, le cœur de océan de la presse congolaise. J'ai bien précisé le cœur et océan de la presse congolaise. Quant à moi, je vous dis,